Dosiba épiscope Basika. Monseigneur Jean-Pierre Kwambaba. Na Monseigneur Donatien Bafudison. Et c'est Goton Dibiso Kata Mitema. Baba Telelo. Kesa Eboti Lissus. Eta Milolo. Eta Milolo. Kweko ya Bepisco. Yewana ya Likotambo Lokati ya Biso. Bana Basika Babota Biokati ya Biso. Tobi Samanasa, Isasa Sepela, Babatelelo, Bondilissus, Balababale, Okati Abisso, 3 pièces de Kotambola elongola ba episcopo Basika lokumu ezonga na Nzambe Isasa sepela Isasa tondisa Manasai lelo lisusu tozwi bana babale mapasa okati ya biso beta baba milolo pepa grapele na yo pepa grapele na yo milolo monoko toya ba episcopo lokumu yetoma papa okati ya biso. Lokumu wana ezonga na Nzata kote Nzambe moto alingisi te tokoma bomalelo na grâce ya ye apesi na archidiocèse ya Kisasa baepiskopo basalisi babale tata Monseigneur Jean-Pierre tata Monseigneur Donatien lokumu ezonga na Nzambe beta milolo beta milolo beta milolo beta milolo beta milolo Allo. Beta Milolo. Beta Milolo, Kisasa sepela, lelo lisusu tozwi bana mapasa. Beta Milolo, Eklesia Kisasa esengo, Eklesia Kisasa esengo. Nzambe apesi biso, basala libaye, batata milimo na biso, Pierre Donatien, Monseigneur Kwambaba, Kote Mosala, elongo na episcopo lokumu. Toko pepa grapele biso, toko pepa grapele, na milolo monoko, eteliko ya episcopo lokumu. Yetoma ya papa, yewa batia, eta maboko milolo, eta 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 milolo, episcopo lokumu yewa. Bienvenue ici à l'esplanade du peuple où vous le ces images, arrivé son éminence Laurent Cardinal Monsengo avec les deux nouveaux évêques. Il s'est aimé Seigneur Jean-Pierre Kwambaba et Donatien Bafudinzoni. Et la grande équipe de la radio-télévision catholique et Liga est présente ici, ensemble avec l'équipe de 2STV, pour vous faire vivre en direct et en intégralité cette grande messe d'ordination épiscopale. Je ne suis pas seul dans cette transmission. Nous avons Obed Meto et Adolphe Mutombo. Avec les deux, nous allons vous commenter, vous faire vivre en direct cette messe, cette célébration eucharistique. Et nous aurons deux consultants, Père Mokabi et M. l'abbé Willy Michel Libambou,
Et déjà, ils font leur entrée. Adolphe, comme pour le voir, les images sont déjà là. Et nous passons en direct sur les antennes de Business TV. Adolphe Mutombo. Merci Denis Diboko, mesdames et messieurs les téléspectateurs. C'est un grand jour pour l'archidiocèse de Kinshasa où nous allons assister aujourd'hui à la célébration eucharistique où son éminence Laurent Cardinal Monsengo va procéder à l'ordination épiscopale de Messeigneur Jean Massi ainsi que Monseigneur Donatien Bafoudi Soni. C'est vraiment un grand jour pour les chrétiens de l'archidiocèse de Kinshasa en particulier ainsi que toute la communauté de l'église catholique en général. Raison pour laquelle nous sommes là pour vous servir. Je ne suis pas seul, mesdames et messieurs. Je suis accompagné de Denis Diboko qui vient de me passer la parole, mais également Maman Bobette qui est à nos côtés pour vous aider à commenter ces grands événements en Lingala. Maman Bobette. Solo bandeko balandi ya Desas TV boye bateo mokolo mwa lelo tozwami penza awa oetando penza ya palais du peuple epai wapi makita manene masala makama ya mboka kaso mokolo mwa ibakuli nzenga po ya biso bakatoliko pamba te tozwi batata milimo mibale baye kopesa lisusu maboko epai ya episkopo ya lokumu bongo ezali bongo Monseigneur Donatien Bafoudi Soni pe Jean-Pierre Kwambamba bongo bango babale penza lelo nde bakozwa su mama bango pamba te mokolo mwa tuku misato na moko ya sanza ya misato mobu moye nde Pape François atombolaki bango lokola na molongo ya beepiskopo bongo mokolo mwa lelo tolobi ezali mokolo mwa sambo ya sanza ya motoba ekoleka boye te eyamba katoliko badoyene banso ya enguma mokonzi Kinshasa etiki baparoise ya bango bongo bakristu basili kotonda boye esika po te topesa lokumu na nzambe tata na batata bamilimo mibale baye kopesa maboko epai ya tata ya biso episkopa ya lokumu Laurent Cardinal Monsengo kasi boyeba te biso tozali balaik mayema susu oyo tokoloba omonoko ma biso esengeli mwa mituna to biyano ekozepa papa milimo bongo tokosungama mpenza epa sango ya biso oboka mokolo na mokolo Michel Lubambu ya koyesa biso si mokolo mwa lelo bokeseni ya bilbe ya bango na episkopo ya lokumu mpenza bongo topeseni na ino mbote pamba te esengo ya leo mokolo mwa lelo mokolo kitoko boye bato batondi meke po te basepela tozwi batata milimo ya sika ibale mpenza. Merci mingi Mama Bobette. Lelo ezali mokolo ese pamba te ezali mokolo moye bakokulisa episkopo babale po ya mosala ya kosalisa episkopo mokonzi ya engumba Kisasa bongo wana bozali komona ndenge minute bizali kokende tata episkopo Cardinal Monsengo alakisi wana awuti kokoma na episkopo ya sika bilamba bya bango bikeseni tata Cardinal alati elamba ya motane penza motane ngwa bongo oya bango ezali ndane kasi makasi mingi te babengi na lopoto violet kasi violet wana ewuti na motane ngwa na boulet basangisi yango wana epesi nde couleur ya violet wana elembo ya ba episkopo banso ekeseni na couleur ya oyo ya tata cardinal oyo ezali motane ngwa solo pende esengo bongo tozongisi malobe pa Denis Diboko disasi pamba te ayebisa biso lolenge kani bokomona bakolekisa bino nzela etando eke lolenge kani mpenza mai makosala je ya likolo elekisi esengo ezali libakuli nzenga po te biso tozwa susu bangracia biso lisusu totona na koyamba pamba te eyamba katoliko batata milimo bakobakisama se kobakisama elekisi te baponomi mpe babengami bazali ka bebele. Merci beaucoup, Maman Bobette. Nous sommes en direct. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis vos maisons, depuis Kinshasa, Brazzaville et leurs environs. Et la messe va commencer tout à l'heure. Je suis avec Père Mokabi, Père
mon père, aujourd'hui, nous avons vu le cardinal archevêque avec les deux nouveaux évêques faire le tour de l'esplanade pour saluer, pour entrer en contact avec les nouveaux évêques. Quel est le sens de ce tour? Oui, c'est un pasteur de son peuple. Eh bien, par son entrée, par les tours qu'il vient de réaliser, ça veut dire qu'il est entré en contact avec son peuple. C'est un signe de joie. Il veut saluer son peuple pour montrer qu'il est en communion intime avec son peuple. Merci beaucoup mon père. Tout à l'heure, chers téléspectateurs, la célébration eucharistique va bientôt commencer. Adolphe, vous allez nous présenter les deux évêques. Qui sont-ils? D'où ils sont venus? Et pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre un peu le sens de cette cérémonie des ordinations épiscopales. Merci Denis Diboko, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est l'ordination épiscopale des Messeigneurs Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bafouidi Insoni. Mais qui sont-ils? Les premiers dossiers Jean-Pierre Kwambamba Massi est né le 19 août 1960 dans la province du Bandundu. Après ses études primaires dans la même province et Boulungu, vers les années 67 et 73, il est entré au petit séminaire au Saint-Charles-Luanga de Kalonda où il a suivi le secondaire vers les années 73 et 79. Il a étudié la philosophie au grand séminaire Saint-Augustin de Kalonda entre 79 et 82 et la théologie au grand séminaire Jean 23 de Kinshasa vers les 90-92. Il a été ordonné prêtre le 17 août 1986. Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants 87-92, études en vue du doctorat en liturgie à Saint-Aslem, 92-94, enseignant au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Kalonda, 94-98, vicaire général du diocèse de Kenge, et 98-2003, recteur et enseignant au grand séminaire de théologie Saint-Cyprien de Kikwit. Depuis 2003, il est officiel près la congrégation pour les cultes divins et la discipline des sacrements et cérémoniaires pontificales. Voilà, mesdames et messieurs, pour les premiers, la présentation de Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba Massi. Mais à présent, nous allons déjà suivre l'entrée de la procession avec son éminence Laurent Cardinal Monsengo ainsi que tous les acolytes, les joyeux. C'est une grande fête pour notre église, raison pour laquelle nous sommes là nombreux pour vous présenter Denis Diboko Dissassi. Là, nous avons présenté Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Vous avez l'honneur aussi peut-être de le faire pour Monseigneur Donatien Bafouidi Insoni. Merci beaucoup Adolphe, vous l'avez présenté, Monseigneur Bafouidi Insoni, et cette fois-ci Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba est né le 9 août 1960 à Nguise dans la province de Bandundu. Il a fait ses études primaires à Bandundu et Boulungu en 1967 et 73. Il est entré au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Kalonda où il a suivi ses études secondaires en 1973 et 1979. Il a étudié la philosophie au grand séminaire Saint-Augustin de Kalonda et c'est dans les années 1979-1982 et la théologie au grand séminaire Jean 23 de Kinshasa et il a été ordonné prêtre le 17 août 1986 et après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants. Et il a fait ses études, puis du doctorat en liturgie à Anselme, en Saint-Alme. Il était enseignant au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Kalonda. Il a été vicaire général du diocèse de Kenge, recteur enseignant au grand séminaire théologique Saint-Cyprien de Kikwit. Et il est officiel près la congrégation pour le culte divin et de discipline des sacrements et cérémoniaires pontificales. Mon père, comme on peut le voir à travers cette biographie, ils ne sont pas n'importe qui à avoir été choisis. Non. Pour être là à la dignité épiscopale, il y a un critérium, un grand critérium. Parce que les évêques sont les maîtres de la doctrine. Ce sont eux les pasteurs de l'église. Ils doivent être des hommes formés, des hommes faits, des hommes d'ouverture,
des connaissances, surtout des connaissances bibliques et théologiques. C'est le cas de Monseigneur Kwambamba. Il est docteur en liturgie. Il a été professeur à l'Université catholique avant d'aller au Vatican. Il a été recteur du grand séminaire régional Saint-Cyprien de Guiguit. Et il a assumé la fonction de vicaire dans le diocèse de Kenge. Il a assumé des grandes responsabilités et en fin de compte, il a été cérémoniaire du pape pendant 11 ans. Vous voyez, ce sont des grandes figures dans l'église locale d'abord et puis dans l'église universelle. Vous avez raison mon père. Nous avons vu qu'on a choisi 2 prêtres, c'est-à-dire l'un diocésain missionnaire. Y a-t-il une différence entre un diocèse missionnaire, surtout sur le plan épiscopal? Il n'y a pas de différence parce que celui qu'on cherche, c'est celui qui remplit les conditions. Et les conditions, c'est la piété, être un homme de foi, être zélé pour la parole de Dieu, être un homme de bonne réputation et remplir les conditions comme c'est demandé, avoir l'âge requis. C'est cela. En ce moment-là, on peut trouver les candidats dans les clergés séculiers, dans les clergés diocésains. Peu importe son origine, on a besoin d'un évêque capable, d'un candidat capable, idoine et qui remplit les conditions. Parmi tant d'autres, il est élu. Il est élu et c'est ça la décision finale du Saint-Siège sur les candidats qui ne regardent pas les origines, mais la façon dont le candidat remplit les conditions par rapport au profil défini par l'Église. Merci beaucoup. Vous nous suivez, chers téléspectateurs. Vous nous suivez en direct depuis l'esplanade du Palais de Peuple. 2 évêques seront ordonnés ici tout à l'heure par son éminence Laurent Cardinal Monsengo. Et nous vous signalons, au même moment, dans le diocèse de Kalemi et Kirungu, nous avons Monseigneur Amadé, qui sera ordonné tout à l'heure par Monseigneur Jean-Pierre, archevêque de Lubumbashi. Maman Bobette. Ya solo penza bandeko balandi bauti kolanda lokota ali français lolenge kani penza ndeko abiso Denis Liboko ayebisi bino te batata milimo bazali kaka babalete awa ekolo Congo démocratique bazalaki bongo basato kasi boye bate na Lubumbashi to na Kalemi misa manene pe makeme makosale mapo ya moko ya bango bongo eli esengo po ya biso kasi tomitu tango mosusu lokoto ali français tozwaki yango na mwa suka nani penza wana to banani wana penza lelo nde toko sepela to misa manene masala mipo ya bango bongo boye François Omokoloma tukumisato na moko ya misato ya mobu moye asilaki kotombola bango lokola bavek to ba Monseigneur ba salisa tata Laurent Monsengo Pasina awa nguma mokonzi Kinshasa bongo boye bate ezali bongo père Donancier bafunisoni ye wana penza azalaki vicaire judiciaire awa kati na ekolo Congo démocratique Donancien bafunisoni ye penza azalaki wana kosala mosala moye kasi azalaki ye moko te azalaki na Jean-Pierre Kwambamba bango babale baye bazuli bakuli nzenga ya kotombwa molongo ba épice te bango babale to moko ya bango ya liboso bafunisoni ye abotamaka Omokoloma azomi na moko ya sanza ya zomi na mibale na mobu 62 na mai ndombe wana penza na etuka ya bandu bongo sima ya ye autaki kokota na lingomba ya bapère jésuite wana ezalaki be na bandundu kasi asalaki petit séminaire to noviciat ya ye na ekolo Rwanda sima ya petit séminaire ya ye aya kosala bilako bia yamza Omokoloma azomi na moko ya sanza ya Ilboa ya mobu 83 sima yango aye kozwa to na etelo ya likolo na Saint-Pierre Canisius wana ezomi penza na nguma mokonzi Kinshasa sima yango lisusu atangi susu bongo université ya Lubumbashi wana ezalaki na mobu 1986 te na 1988 bongo boye bate ya azali nganga nzambe esengeli asala théologie ya ye bongo asukisaki yango bongo te akendaki bongo na ekolo na Nairobi epai wapi
na etelo ya likolo ya basango to ya bango ba jésuite na ekima na Nairobi nde kuna na Kenya atangaki etelo ya ye ya théologie sima ya bongo omokolo mwa zomi bi ya sanza ya sambo ye penza asilaki kokoma nganga nzambe wana penza ezali esengo mingi mpona tata biso ya molimo dossier bafudisoni oyo tokoloba te lelo azali docteur en droit canonique ya université ya Roma wana ezalaki na mobu 2001 wana aye kokoma père provincial to formé ya bajésuite na kolo na mobu 2001 te na 2008 nsima yango ye lisusu aye kokoma vicaire judiciaire na kati ya archidiocèse ya Kinshasa bongo boyeba te ezali esengo mingi komona nganga nzambe amipesi bongo bomoi boye mobimba atangi bitelo ya likolo atangi bitelo ya beyase po te asalela be ya bakatoliko wana tolobeli mayema tali sango ya biso to tata ya biso ya molio to monseigneur Donatien bafudisoni bongo omokolo mwa lelo ezali mpe ka ye moko te ndenge nalobaki na bino ezali Jean-Pierre kwa mama masi ye abotami wapi abotami na ngi omokolo mwa zomi na libwa na sola ya na mobu 60 wana tozomi penza na etu ndundu bongo asali etese be na bandundu précisément na bulungu nsima ya bolungu nde aye kokende na Saint Charles Lwanga wana ezwami na Kalonda kaka be na kati ya bandundu nsima ya ye aye kosala philosophie na grand séminaire ya Saint Augustin. Chers téléspectateurs, on va voir sur ces images déjà la procession s'approche de l'altar dressé aux devantures du palais du peuple, l'entrée principale. Nous pouvons y avoir déjà les séminaristes qui sont là et qui s'approchent de l'altar. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, Adolphe, encore une fois, vous avez vécu avec l'église, vous avez travaillé avec l'église. Quand vos évêques sont là, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça en tant que journaliste? Merci Denis Liboko pour rappeler que ce n'est pas par hasard que nous nous sommes retrouvés ici à l'esplanade du Palais du Peuple. Ça fait 35 ans jour pour jour depuis que sa sainteté, non, le bienheureux Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, pardon, merci. Saint Jean-Paul II a procédé à l'ordination épiscopale des 4 évêques pour la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, un de l'Ouganda, un de Djibouti et 2 de Burundi. Et parmi les 4 évêques figurait à l'époque Monseigneur Laurent Cardinal Monsengo. Donc aujourd'hui, nous célébrons également les 35e anniversaire de cette ordination épiscopale. Donc c'est vraiment une joie. Vous savez, à l'église, rien n'est fait au hasard. C'est ce qui justifie la présence de milliers de chrétiens qui sont venus soutenir les 2 nouveaux évêques, qui sont soutenir l'église, qui sont proclamer leur foi en Jésus, notre Seigneur. Denis Liboko, pas beaucoup de choses à dire. Bientôt là, nous allons déjà commencer la célébration eucharistique. Vous voyez déjà la procession s'aligne, les prêtres, les diacres font leur entrée. Bientôt là, ça sera son éminence Laurent Cardinal Monsengo, accompagné de 2 nouveaux évêques pour commencer la célébration eucharistique. Merci beaucoup Adolphe. En attendant, après qu'on révèle chez Maman Bobette, j'aimerais d'abord vous poser la question aux 2 prêtres que nous avons ici, Monsieur l'abbé, mon père. C'est aussi un grand jour pour Laurent Cardinal Monsengo. Quand il entre ici, il se souvient de son ordination épiscopale. Donc je commence d'abord par mon père. Oui, c'était un événement mémorable. C'était la première qu'un pape arrivait aux Congolais. Eh bien, à cette occasion, son éminence, à l'époque, avec ses collègues, Monseigneur Nkinga et les autres évêques de Djibouti, de Burundi et de Ouganda, ont reçu de la main de Saint-Pape Jean-Paul II le sacrement de l'ordre. Donc c'était un événement de très grande importance. Aujourd'hui, 35 ans, jour pour jour, depuis le 4 mai 1980, eh bien, le cardinal se souvient de cet événement. L'Église du Congo se souvient aussi de cet événement. Pourquoi? Parce que c'était l'accueil, le premier accueil d'un pape ici chez nous au Congo.
Et à cette occasion, le cardinal a souhaité ordonner les nouveaux évêques en ces lieux pour commémorer ensemble avec le peuple de Dieu qui est à Kinshasa ce grand événement de l'arrivée du pape Jean-Paul II et de l'ordination de son éminence le cardinal Monseigneur. Monsieur l'abbé, j'espère que vous étiez également à Kinshasa quand la Kinshasa a été ordonnée. Oui, j'étais ici, les 1980. J'étais encore au séminaire. Ça fait encore une année. J'étais au petit séminaire. Nous avons transporté des chaises, des bancs pour la cérémonie. Et le fait que les 35 ans de l'ordination du cardinal Laurent Monsengo soit célébré ici, c'est un signe parce que lorsque vous lisez la biographie du cardinal, vous savez que ce lieu ici, c'est un lieu symbolique. C'est le lieu où il a été ordonné, sacré évêque. C'est le lieu où il est revenu comme président de la conférence nationale, souveraine. C'est un lieu symbolique du travail que l'Église a réalisé pour aider la nation congolaise à commencer une nouvelle vie, la vie de la démocratie. C'est ici le symbole de la démocratisation du pays. Et donc, s'il amène les nouveaux évêques ici, c'est autant dire les amener à un endroit qui montre les grandes difficultés et même les grandes joies qu'il pourrait avoir dans l'enseignement de l'Église pour la démocratisation de ce pays. C'est un symbole du rapport entre Église et politique, Église et État, Église et démocratie. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que nous sommes en direct de l'esplanade du Palais du Peuple, où vous voyez les prêtres faire leur pour le début de l'occupation eucharistique. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, dans leurs environs. Nous vous disons merci, car Lise de Kinshasa est dans l'allégresse parce qu'il va recevoir deux nouveaux évêques. Maman Bobette. Ya solo penza ndeko Denis ezali esengo espa te biso ba église to biso ba yamba catholique to toni na esengo pamba te esali bongo mibu tuku misato mitano uto penza episcopo ya lokumu bongo otoko benga Santa Jean-Paul II akomisaki eloko ya bon monseigneur kasi lelo tokundoli pe mokolo mwango pamba te esika ye tozwami awa ndeze esika ye mokolo ye pe azwaka nzenga ya kokoma monseigneur bongo alobi na bayeba kalisa ye esengeli mpe ezali bakuli nzenga mpo ya bango yango tolobi ete biso banso totoni na esengo bokomona nzela ya bilili eka bayembi bakosepela bakristu bakoyemba pamba te eyamba ya biso ezwi batata ya milimo eyamba ya biso ekozwa basalisi pamba te baye bazali bapagano bakwa kobongola motema ezali esengo mingi pamba te biso otango papa Laurent Cordel Monsengo Pasini akomaki episkopo toyaki na mibu ya nse toyebaki kutu bya ntina yango te kasi mokolo mwa lelo tokomona ntina oyo nzambe akotombola bango bakoma mpenza basalisi baye bateya biso po te mokili mwaye moko akobongwama eyali esengo mingi misabe Michel Libambu ya komona te mokolo mwa lelo tokokundula biloko bibale ezali likambo ya ntina pamba te mama na mokolo mwa lelo tata kardinal akokundola mibumu ya ye tuku misato na mitano ya boepiskopo likambo yango esalamaki awa na Palais du Peuple mpe nsima ya mibu mina amemi lisusu awa baepiskopo basalisi baye mpo te akulisa bango boepiskopo wana tolobi te Palais du Peuple soki botali na bomoi ya tata cardinal ezali esika oyo ezali na elembo ya
mosala mwa eklesia oyo kosalisa ekolo ya biso Congo eyingela na si ezali esika ye azongaki mpo te azala président ya conférence nationale souveraine oyo maki elikia mpo ya bayemba ntango makambo mabebaki ntango makambo azalaki mobulu liboso te tobanda mosala mwana ya komoyingisa okati ya demokrasi peuple congolais asengaki te eklesia esalisa ye wana ezalaki tata episkopo Laurent Mosengo akula awa episkopo mpe azongi awa kala mosala mpo te demokrasi ebanda na mboka politike ebanda ekoma ndenge l'État congolais yeba makoki ya mabana mboka yango wana ezali le elembo soki ya memi baleki baye awa na palais du peuple elingi te ekolakisa bango boyeba te mosala mwa bino mokozala yango oyo awa na Kisasa ezali mosala episkopo eklesia na boluki namu ya bana mboka gestion de la cité po babengi politique okoki kokima yango te yango nde ezali yo episkopo komi molobeli na mboka ya solo politique okoki ngo te bakokamba yamba basambela mpona ekolo esili basala mosala mpona ekolo mpo te kimia ya solosolo ekoka koyingira kati na ekolo Congo bongo totondi na esengo atako moi moko ngala kasi bakristu bakolemba te pamba te ezali esengo nzambe akosala malamu mokolo na mokolo nzambe akosala malamu mokolo na pamba te basusu balobi basusu bakowa kasi ata bato bawe basusu bakoya mpo ya kokitana na mosala oyo bango babandaki mpe mpo te basusu mpe mosusu bakoya kokitana na bango lisusu eli esengo mingi kodeni liboko kati na eyamba katoliko ya Kinshasa. Merci beaucoup, Maman Bob. Nous vous signalons ici à l'esplanade du Palais du Peuple la présence du président du Sénat, Léon Okengo Wadondo. Il est présent. Également la présence du président de l'Assemblée nationale, Obamina. Tous les deux présidents de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement, ils sont présents. Et également les familles, les membres des familles des deux évêques, les seigneurs Jean-Pierre Kombamba et Donatien Bafoudi Nsomi. Kiki, je vous passe la parole pour un petit mot. Asante sana Bwana Denis kwa kupatia nafasi. Tunaona siku ya leo ni siku kuu kabisa hapa esplanade ya Palais du Peuple. Yenye tunaona Eglise Katoliki inapata leo siku kuu ya kufurahi pamoja na Wakristo wote hapa, na kwa kuwa kweli kwa siku ya leo tunaona ya kuwa kwamba Papa Kardinali Laurent Mosengo alioshukuru Mungu kwa siku ya leo kueleza 305 kwa kuwa depuis balimuordonaka kuwa askofu hapa Kinshasa, na kwa hiyo yeye ameshukuru sana. Na kwa ngambo tangu balimordone kwa Jean Paul II ilikuwa wakati yenyewe alikuya hapa Kinshasa, na kwa kuwa kweli ile ordination iliyofanyika hapa esplanade ya Palais du Peuple hapa Kinshasa. Na kwa hiyo kwa siku ya leo na Wakristo wote wanashukuru kweli Mungu kwa kuwa kweli Papa Kardinali anaeneza ile miaka 35, na kwa njia hiyo tunaona tena kwamba tuko tena tangu le 31 mars 2015 Papa François pale Roma alio pia kunome kusema kama ya kuwa kweli Donatien Bafundishoni na Jean-Pierre Kwambamba hao ni waskofu kweli auxiliaire hapa kwa archdiocese ya Kinshasa. Na kwa hiyo kweli tunaona kweli Wakristo wote wamefurahi, Kristo wote wameshukuru kweli Mungu, wameshukuru kweli hata na wa jamaa ya wale wa eveki wawili wamefurahi kweli kwa siku ya leo, kwani hao Wakristo wote wanawasindikiza hapa na misa kweli iliyoanza hapa Palais du Peuple. Tunaona kama Wakristo wote wameshukuru, wamefurahia na wanafurahi sana kuona kwamba hao waeveki wawili walio wanome kwa Papa François pale Roma. Na kwa hiyo tena hapa pamoja na Tata Kardinal wamefurahi wote na wanasindikizwa pamoja na wapadri wengine
wamesindikiza pamoja hata wa teatre wenye watakuwa ordone pia, na kwa hiyo tunaona kweli hata kama tuseme pia na hata na president huyu ya chambre ya parlement hapa, naye pia waliomuita naye pia iko hapa pamoja, hata na waskofu wengine wote wenyewe wanawasindikiza hapa, kwa kuwa kweli wapate kushukuru pamoja na Papa Cardinal pamoja na Wakristo wote hii misa kubwa ya kusema kama Papa Cardinal yeye alioneza 35 pamoja na wale wawili wa eveki walioonyesha kweli tunaona tena hapa wa eveki wamefika, wanafika pembeni na kufika kwa altari. Misa ilishaanza, tunaona kama hapa ni kuingia sasa ya waskofu wote pamoja na Papa Cardinal pamoja na waskofu wenye tabone kwa siku ya leo, na tunawakumbusha tena ya kusema kama tuko hapa kusplanade ya Palais du Peuple, na kwa hii esplanade ya Palais du Peuple tunaona kama Wakristo wote wenye kutoka fasi mbalimbali wamefika hapa, kwa kuwa kweli wapate kuonesha mapendo, wapate kuonesha uwezo wao na namna gani ya kuona kwamba misa jinsi itafanishika na jinsi misa itapata kuendelea. Kama tunawezi kurudia nyuma kidogo, tunaweza kusema ya kwamba tunasemba fundishoni yeye kweli, yeye aliokuwa kweli papa, alisoma masomo yake kweli pale Bandundu, akamaliza kweli pale Mai Ndombe, na alizaliwa kule alizaliwa le 11 décembre 1962 pale Mai Ndombe Bandundu, na kweli akaendelea masomo yake akakuwa ordonné kweli 1992. Pia tunaona kama alikuwa padiri le 18 juillet 1993, na kwa hiyo siku ya leo tunaona kama watakuwa ordonné, watakuwa kwa Merci beaucoup, nous allons suivre tout de suite Etche Sacerdoce et nous allons revenir après.
Banzambe Boboto Banso tovandi Sikawa Sikawa Moko baba episkopo basalisi bakala elongo na annonciature bakokamata maloba oya tina ya milulu mpe maloba ya koyamba biso banso na limemie toyoka bango. Tata cardinal, Excellences, mes seigneurs, les archevêques et évêques, Excellences, Monseigneur le Président de la Conférence épiscopale du Congo, Excellences, Messieurs le Président de la République démocratique du Congo, ici représentés, Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres du gouvernement central, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables sénateurs, Honorables députés, tant nationaux que provinciaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministre provincial, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, politiques et militaires, Monseigneur le secrétaire de la nonciature apostolique, Monsieur l'abbé secrétaire général de la SENCO, révérends abbés, révérends pères, révérends frères, révérendes sœurs, distingués invités dans le respect de vos rangs et titres, chers frères et sœurs dans le Christ, je m'empresse de souhaiter à toutes et à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue à cette célébration eucharistique. Le fait pour chacun de vous d'avoir fait le déplacement du palais du peuple témoigne intablement de votre foi au Christ et de votre amour pour l'Église. Il est en même temps un signe éclatant de votre communion avec vos pasteurs. Ainsi, nous disons à la suite de l'apôtre de Gentil, qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comme les bénédictions d'esprit dans le Christ. Oui, je bénis le Seigneur avant tout pour ses prévenances divines et pour le merveille qu'il ne cesse d'accomplir pour notre Église hier de Kinshasa et pour son peuple manifesté avec éclat, notamment cette année à travers les jubilés de 35 ans d'ordination épiscopale de son pasteur. J'ai cité son éminence, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque métropolitain de Kinshasa, pour qui je vous demande d'applaudir. Il y a 35 ans que le pape Saint Jean-Paul II, à l'occasion centenaire de l'évangélisation de notre pays, appelé à l'épiscopat
l'abbé Laurent Mosengo, avec 7 autres prêtres dans ce même cadre qui nous accueille aujourd'hui. Et qui écrira encore l'histoire à travers le sacre des 2 nouveaux successeurs des apôtres, en la personne de Messeigneurs Jean-Pierre Kwambamba et Donatien Bafouidinsoni. Pour qui nous allons tous implorer la grâce de Dieu en ce jour béni où l'Église universelle célèbre la fête du très saint sacrement, afin qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu. Cette instance particulière, solennelle et hautement significative, j'ai le plaisir de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier tous d'avoir répondu massivement présent à ce rendez-vous spirituel, mais qu'il me soit permis d'essayer de tout aussi particulière et mériter le président de la République, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, ici représenté, pour son soutien matériel à la réussite de cet heureux événement, en nous octroyant notamment ce beau cadre qu'est le Palais du Peuple. Qu'il soit béni et remercié pour cela. Je salue aussi tous les archevêques ici présents, de manière particulière leurs excellences, mes seigneurs, venus de Rome, et les amis d'Italie, d'autres pays d'Europe, d'Afrique et de différents diocèses de la RC. Aussi, et c'est de gaieté de cœur que nous vous accueillons et vous souhaitons la bienvenue dans notre archidiocèse. Puisse le Seigneur, par l'intercession de sa mère, notre mère, rendre votre séjour agréable. Nous sommes sensibles à leur présence qui marque d'un cachet spécial et indélébile cet événement, et nous leur exprimons toute gratitude pour avoir renoncé à leurs multiples et combien louables occupations afin de nous honorer de leur présence. Qu'ils soient bénis, remerciés et accueillis. À la suite de princes de l'Église, nous saluons aussi toutes les autorités religieuses ici présentes de toutes les confessions religieuses. À eux, nous associons toutes les autorités politiques, civiles et militaires, qu'elles soient elles bénies et remerciées et accueillies. Avec affection fraternelle, nos salutations cordiales vont également à l'endroit de toutes les délégations venues des autres provinces, spécialement celles de la province de Bandundu, du diocèse de Kenge, de pays voisins ainsi que ceux venus de contrées plus lointaines. L'archidiocèse de Kinshasa, par ma voix, l'accueille, le bénit, le remercie et leur souhaite un bon séjour parmi nous. Enfin, à vous tous, fils et filles de Kinshasa, qui avez fait le déplacement du Palais du Peuple pour témoigner de votre affection filiale à notre Père, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, et aux nouveaux évêques auxiliaires élus, que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ vous comble de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. À tous, nous disons merci beaucoup d'être venus
et bonne fête. Chers filieux, en ces jours de joie pour toute la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Kinshasa, je viens au nom de Saint-Père vous apporter sa paternelle, ses salutations chaleureuses et sa bénédiction apostolique. Le Saint-Père félicite particulièrement les nouveaux évêques, Monseigneur Donatien Bafouindis et Jean-Pierre Kwambamba, d'avoir accepté avec docilité de cœur la responsabilité d'être pasteur, évêque auxiliaire de cette belle communauté vivante de l'archidiocèse de Kinshasa. Au nom de Saint-Père, je voudrais m'adresser d'abord à Hans Laurent Cardinal Monsengo, en lui demandant de bien vouloir accepter ces nouveaux auxiliaires pour l'aider dans l'apostolat dans ce grand archidiocèse. Il vient s'ajouter aux deux autres, Monseigneur Edouard Kisongwa et Timothée Bodica. Ce nombre important des évêques auxiliaires montre bien la grandeur de cet archidiocèse, dont les initiatives, comme le nombre de chrétiens, ne cessent de croître au jour le jour. Ces confrères que vous rejoignent au service de la mission et de la pastorale comptent sur votre expertise pour les aider à accomplir aussi leur mission. Votre collaboration comme équipe missionnaire sera un témoignage de votre unité et de votre engagement pour la cause du peuple qui vous est confié. Excellence, Monseigneur Donatien et Jean-Pierre, être évêque, c'est être pasteur, à l'exemple de Jésus, le pasteur, qui vous a confié de précieux ministères. Soyez donc devant votre troupeau pour les conduire par votre exemple dans la justice et la vérité, vers le vrai pâturage, vers les valeurs fondamentales que le Seigneur Jésus nous a données comme notre richesse plus précieuse. Soyez derrière votre troupeau pour les protéger contre toutes les déviations qui pourraient lui faire la bonne direction, pour soutenir et encourager ceux qui sont faibles par votre charité et votre miséricorde. Et de votre troupeau pour témoigner de votre proximité et de votre sollicitude paternelle. Monseigneur Donatien et Jean-Pierre, vous êtes au service du peuple de Dieu. Servez-les avec joie et empressement. Qu'il y ait entre vous comme équipe de pasteurs une communion avec votre ordinaire. Soyez à son écoute et collaborez franchement, fraternellement. Le service pour son peuple demande beaucoup de lesquels l'humilité. Je souhaite qu'il ne vous manque jamais le désir de vous dépenser jusqu'au bout pour le bien du peuple de Dieu confié à vos soins. L'amour que vous aurez pour vos gens fera grandir le peuple chrétien de Kinshasa et vous-même. Vous le savez, la première mission de l'évêque est l'annonce et le témoignage de la parole de Dieu. Il n'y a pas de charité authentique, ni promotion humaine et sociale authentique, si elle ne s'enrichit pas dans l'Évangile et ne parte pas de relation profonde avec Jésus. Et c'est la méditation de cet Évangile du Christ qui vous donnera du zèle pour les différentes initiatives auxquelles l'archidiocèse de Kinshasa nous a habitués. Et à tous, famille de Dieu qui est à Kinshasa, je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir accueilli avec joie, avec foi, vos nouveaux pasteurs. Si avec vous ils sont chrétiens, pour vous ils sont pasteurs. Soutenez-les dans leur ministère. Aidez-les avec générosité dans leur initiative pour la sanctification de l'Église et le développement du peuple. Et en me tournant vers le clergé et tous les acteurs pastoraux engagés dans les paroisses, les religieuses et religieuses, je vous invite de tout cœur de regarder vos pasteurs toujours avec l'œil de la foi. Ayez pour eux un filial respect
est obéissance, comme on répète le jour de l'ordination sacerdotale. La mission des évêques est de vous conduire, le bien de Jésus lui-même. Et nous le savons bien, aller vers le Christ n'est pas toujours un chemin facile. C'est pourquoi il y aura parfois des moments difficiles, des situations ou des orientations qui peut-être ne vont pas à votre nature humaine, et vous serez tenté de les considérer selon une logique émotionnelle ou d'intérêt. Dans ces moments, je vous invite à vivre dans la foi, dans l'humilité, sans aucune prétention. Et n'oubliez jamais que l'obéissance est un mouvement d'abandon et que la fidélité est la route vers Dieu. En évêque, vous reconnaissez ceux qui ont été choisis par l'Esprit Saint pour le service du peuple de Dieu à Kinshasa. Autour d'eux, vous êtes Église catholique, mystère de communion plus forte que n'importe quelle division. Et alors, vous, Jean-Pierre et Donatien, soyez des pères miséricordieux, ouverts qui n'oublient aucun de leurs fils. Et vous, fidèles de ça, soyez fils dociles et généreux, collaborateurs convaincus et convaincants de vos pères les évêques. En ces temps de fractures sociales, de divisions dans le monde, montrez-vous des experts en communion, comme nous invite le pape François. Excellence, Monseigneur Donatien et Pierre, que la Vierge, notre Sainte Mère, vous accompagne avec sa tendresse, que l'Esprit Saint vous donne la sagesse et inspire toutes vos actions, et que le Dieu Tout-Puissant bénisse vous tous, peuple de Dieu ici rassemblés, ainsi que vos nouveaux pasteurs. Sima ya maloba ya tata Monseigneur Timothée pe moko annonciature basonde totelemi sikawa po ya kokoba misa mabiso. Bandeko, toboya masumu mabiso pote tobongo kulia na motema molamu limpati lia mokonzi. Nandimike na sali mabe, omiso manzambe wa bokasi bonso. Omiso mabi bandeko bangai na sumuki mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki msengisa ngai solo ndimite na sali mabe yonko wana na kobongela ngondo mosantu Maria banzelu na basantu banso na bino bandeko bangai banso bosambela mokonzi yangai nzambe wa bokasi bonso ayoki mawa alimbisa masumu mabiso akamba biso bomoi bwa lobiko. Amen.